Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman des 3 garçons, maman des 3G. Nakacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir la famille, bonjour, bonsoir partout besoin ni ba era ngweza différent enfin ko bande émission topé saka merci na Seigneur kola la kola mkeza habitualité ba koko oye ba fan nga ba abonné nga ba voye nga en tout cas je vous love tout le temps na lobaka je vous love et Cuisine Yannick azaka ba kité po bomba na loba kina komemela bino ba vidéo bino moko bomu ni ambiance aboye. Faut la na amour bandeko nanga amour support tout bino mobo mona tala Priska tala Sila Bisalo tala Sarah Masiala zaki na Paris ba Priska ba uti Dubai ba ngoni oto ba kutani wapi na aéroport ya Angile koseko bazoseka ezolakisa amour bandeko nanga parce que soki amour ezate ba kozala ta na sentiment boete boende tozolinga kitoko makasi to boyi division tolingi ambiance aboyezana yaya atie na place na yaya leki pe atie na place na ki leki respect eza reciproque bandeko nanga obouti Dubai opportunité obozwi yango kozala susu pembe na mama di mama epesameli mutu nyonso te epesameli mutu nyonso te eza pene effort na bino te eza kaka grâce o nzambe moko asali bino neyebi ke retour na bino ndenge bouti kuna bato bazoloba ba enveloppe déjà bokiti nango mutu na mutu azwi enveloppe na mama top ya Gabi Aisha Koko ba Vincent Priska Sila eza bien obozwi boye ba ko multiplier au moins na vie faut kozala mayele ndeko nanga toboyi tokokolata toboyi tokosomba voiture mais okosomba pe mabele na yo okosala pe ferme na yo okoki pe kosomba pe kete na sombelo mobwe mwa congélateur mobwe na te kaka eko echelanga mwa ba vite fait mwa masanga mwa ba poulet ekesala toujours bien tozana pona kopesa bino pe conseil po bokende kaka toujours liboso lelo mama di mama poni bino mais lobi msusu ezala bino te parce que bato pe babanda na ye na minute o bazali suste to mona ba Barcelone to mona ba Dodo ba baby to mona ba Belvi na minute o baza susute bino bozwi grâce ya okeni na mama di mama foko za mayele ba o bazwaka ba kendaka na minute o ba na ngoli sute po msu ba selaki msu pe basalela te toyebi pete mais bino ko bozwi grâce wana Cuisine Yannick TV amemeli bino conseil okokosomba pe mwa terrain na yo okokosala pe mwa ferme na yo okoki pe kosomba mwa congélateur noko moteka mwa ba poulet mwa ba jus ekesala toujours bien bozala mayele parce que bozana ba famille bozana bana bozana ba occupation bozana ba charge boye ba ko saisir opportunité opo epesameli mutu nyonso tuté bino bozwi yango eza grâce baba kuku na lobi mabe bana mama na lobi mabe to malambo manifester na ba commentaire photo pesa pe ba wa biso ba fan na biso ba star na biso conseil pesa très important comme na lelo te memona lobby pour comme na faut comme na 10 bana mama faut bana na 1 soko za na 1 o multiplier ngo comme na 10 mbongo ebenda ka mbongo mutakosa bino te okoteka lipa ozwa mbongo okoteka ji okozwa mbongo eza na couleur te bala mama mbongo eza na couleur te bolanda biyoka yoka te bosala ba prestige te nga na uchi Dubai na mama di mama na somba voiture na somba elamba oyo eza bien mais sala ki loko te mitu fo esala
bokolisa mayele na bino boza na bakompagnie ya SB si la chou oza na kompagnie na SB yeba eloko akosala Priska yeba eloko akosala Mama Top ya Gabi Aisha Koko Vincent boyeba saisir opportunité oyo oyo boza nango boyeba na komultiplier yango parce que lobi ezanga lisusu te en tout cas oyo eza conseil cuisine ya Niki TV amemelaki bino ya boye tokobomba ngo te bolingo ya boye ambiance ya boye cuisine ya Niki alobaki akoloba nazalaka banki te bana mama yango nalobi non nakomemela ngo babaku nakomemela ngo ba vrai babone na nga batala si la chou muto ambiance si la chou muto joie à part toi zalaka tiake sengo par toi les kakatika ka trace non mam si osa fait bino mo boyoke mam si j'espère par-ci par-là on a memela ki bino bandeko na nga kaka conseil parce que conseil eza mukie mais eza très profond conseil eza mukie mais na lobi makambo oyo bino moko bandeko na nga par-ci par-là bokoyoka nzamba lola sunga bino nzamba lobane ka di manière d'une autre toyebi pete tomona na biso nzamba kitata lobaka na kanala batu bozala toujours na bolingo boye bolingo tomona ngo ka lelo temetika la libela na famille nyonso singe katanaka te bana mama me singe bendanaka batu baswanaka même mwasi na mobali baswanaka babongisaka na famille pe baswanaka babongisaka oyo boye tosepeli parce que singa ekatani te me singe ezongi lisusu en tout cas tosepeli makasi na sepeli susu topesi Seigneur merci parce que bokendaki bien bozongi bien tolobi gloire à Dieu et même si biso babaku biso bana yo tolela forme babisi la chunde makambo babaku kushu bokota bo manifester ba commentaire ba conseil pour na mam si na biso mon pepe topesa ke conseil on a mimela ki bino yango na lela bino to babaku je vouloir ba voir lomba bitumba na ngai nzambe alola